la star. Ah, Chati la star. Voilà, le devoir nous appelle, le devoir nous oblige, n'est-ce pas, de vous servir jour et nuit, amis fidèles internautes. Nanzela ya baitando ekena bino, Nanzela ya YouTube, totombeli bino. Bonjour, bonsoir partout pour Rolanda Bisso. Namikili à Poto et puis na Angola, partout dans le monde. Nanzela YouTube, tout possible bonjour. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, tout cela qui m'a enquête magazine, tout le Kelabino, un grand homme spirituel. Pasteur Bazalaka, prophète Bazalaka. Alors, les autres, on a un homme spirituel. Na katia plateau oyo ndeye akoyebisa qualité na ye malam koleka aza prophète azali marabout nde Kinshasa balobaka azanganga aza généraliste maître asala kamakambo nyoso obokolanda biso partout dans le monde. Il s'appelle Maître Manix mingi bayebi na kombo ya Chaka d'Africa miso bayebi na kombo ya Maître Ali Fantôme. Topesi bonjour. Bonjour papa journaliste. Et boni maître. Kitoko makasi. Lelo to ekoluka yo monde entier ezokutuna yo bipai na bipai Kisasa pe Congo yango to kiti na mboka yo toujours encore d'informations to kokondola mingi na yo le to belikambo ya spiritualité en général na ba anglais yango nyoso. D'abord okopesa moi mon gentil na bandongo so bakotala biso puis on se présenter vraie identité à Maître Manix. Na pesi mbote na batu nyoso balingaka spiritualité ya vrai oyo balingaka vérité ba découvrir monde ndenge oyo Bible lobate mena ndenge ya boyebi na pesi bango mbote bao bazobela na souhaiter bango ba bonne guérison ba mama oyo pe baza desi na mibali Maître Manix azali wana. Voilà, merci beaucoup. Alors Maître Manix lelo yo tukosola mingi likambo spiritualité ndesi mokili. Parce que la spiritualité est un rôle mingi na physique. Sur la spiritualité physique pour ça le côté. Donc Maître Manix est généraliste au ça la kamakambo non sur la spiritualité parce qu'il y a des maîtres basés limités. Maître on appelle ça karabatu qui sont qui c'est aux abasi. Makamo komi ya mutaliboma et komi ya mutu zangimbongo et komi ya makambo ya mutu azobela akokite. Est-ce que Maître Manix pour la baba kolanda biso balinda babayeba Maître Manix aza généraliste parce qu'il y a des docteurs généralistes à traiter comme malade nyoso. Nga azali généraliste donc ngai musala nyoso okoya ko solliciter nga ata soko yo solliciter ngo lingo komaka de na osala ata soko yo solliciter ngo lobino na ngina mona komaka pe invisible na kosala donc na sala ka eloko nyoso oyo muta ko solliciter nga naza sans frontière. Sans frontières, dimension peu profondeur et spiritualité ils ont makasi mingi de tout comme on a malobana. Alors maître, tu dis que na mokilto na de pouvoir, mo inabutu, nzambe na Satan. Alors orientation tonzela malam o kola kisabatu pona yo parce que Bible présente orientation nango. Yo moko limbolela biso ba na baitando ke bat ba kolanda yo. Nzela o kola kisabatu wana batu baya, batu bazwa o bazana ngo posa. Pona yo oza à la contre ya Bible te to eza nango logique c'est normal. Bon, ils ont bien lelo monde baye ba vérité ndenge makambo ezali. Tout d'abord Bible eza mamba lokuta. C'est vrai. Coran eza makambo ya lokuta. Bouddha eza makambo ya lokuta. Donc spiritualité o nyos balobi o église. Pona Maître Manix alobi eza makambo ya lokuta pona nini? Eloko babengi Bible babengi yango la Sainte Bible. Bakoki kokosa batu na kati te. Mais c'est là ce qu'on a démontré le kuta ya Bible. Bible na nu bayebisi biso ke Nzambe asalaka mwasi na mobali na liboso. Mais c'est faux. Créateur tango aye ko sala biso ba ime o tozala ngo siko po avant biso créateur asalaka ba être moko boye. Ba être wana bazana ba forme biso tozate po biso siko tozana ba forme moko ya kitoko de maboko de makolo mais ba créature wana bazalaki lokwa ba monstre tant créateur asali terre nda plaça ki bango po ba kenge la planète et comme ki na ta moko boye ba ye ko sala mabe makasi créateur asepela kite alingaki abandela aluka bato ba ko gérer terre na cieux nde yango ayaki kolobaki faisons l'homme à notre image. Ndenga lobaki bongo asalaki batu mibali o biso toza mibali asalaki bango misatu awa na terre. Ah bon, mibali misatu. Mibali misatu asali pe basi misatu. Donc couple ya biso batu mwindu
asali couple ya ba asiatique, asali couple ya ba occidentaux. Donc pour ba arabe wana ezaka ka ba métissage. Mais ba couple oyo maître Manix ayebi pe amona ngo na butu, ezalaki 3 couples. Donc yango moni ki même na évolution du temps, okomona ke jamais yo mutu mwindo koki kobota mundele te. Voilà. Ndeni bango bazolo bake la Sainte Bible bakelo bagenza sala kaka adana evo ya bango bazaki ba mindele. Mais pona nini ba tiaki na kata Bible peut-être que couple ya batu mwindo. Donc c'est que bakosi déjà na départ. Donc, et puis ba yeko yebisa bakosi suna kato mutu kutaliaka mbuma. Ah papa. Mais soki mbuma ngo za photo mona ngo ke mbuma ngo ya ngoyo. Bon mbuma ngo ti lelo e mona na raté. Kasi mbuma nde ko tsali sumu ko tsali wana mokili selon Bible. Mbuma ngo kombo na ngoni ponga na yebi tondolo na manga. Na safu na yebi te soki ngo za na kombo. Voilà, est-ce que yo zasiko mingi asi wapi c'est na bokoko to ezande ni non côté wana parce que ba pouvoir on peut keseni moi mingi. Ngai maître Manix natangi magie ya mundele natangi pe ya bokoko oya biso ba africain yango wana na yebisi ba africain prophète oya bango kombo na e Fumukimbangu. On dit la rappelle Fumukimbangu quand même na bokoko na nenga bokoko siko. Oui, oh mais wana grand prêtre na biso te Jésus-Christ kutaka mamba lokuta me wana sikoza lokuta te. Donc batu ba africain faut bandimela Simo Kimbangu. Simo Kimbangu soka Afriko lingi obika boya mundele telemela e banda ko boma e pon intérêt na yo. Po yepe mundela bomaka yo pon intérêt na e. Donc mundele ko linga ete muto lingi ote ko linga ete. Muto abetio likofi zongi sa likofi. Po mbalasima a opeso respect mais soki obeti libo likofi otiki e amoneli yo nde mindele basala biso tala baye ko coloniser biso balakisi bino école na tuna bino ba africain école oyo mundela pesa yo nini yo sokela même itonga ya pamba fo ute pa na bango o comprendre te il faut bozonga na ba valeur ancestrale. Donc soko zongeli racine na yo nzambe okosambela ye na munoko ya mboka na bino. Jésus-Christ te Dieu te wane za bakomba lokuta. Benga Fumukimbangu yende akitakiawa po yaza na bamonda ba Elohim. Azota la sikoke ba torturer oya bakoko na biso kaka tozaka na bango tozo sambela kaka nzambe na bango. Mais yango bozo souffrir yango zomona ke ba dirigeant africain ndenge ba mindele ba osaka na bino bazomona bino ndire boza ba makaku. Mais pourtant bazo bateke biso nde batutokela ma liboso na bango. Pona 3 couples zaka couple bato liboso ezalaki ya biso batu mwindu. Après balandisi ba ndeko na biso na ba tintin wana mindele na benga bango ba tintin. Voilà. Po bango balinga biso te ngape na linga bango te. Très bien dit, Maître Manix. Je pense que, alors, Maître Manix, je pense qu'il va comprendre pena bitumba na yo combo aux mené, koko de africain, on a pas vraie valeur na yeso, c'est très important. Voilà. Alors, est-ce que les lots yo Maître Manix, tout comme on a tout le bel cambo, sortilège, il y a envoûtement d'abord. À tort ou à raison, mon toko zo liboma, mon toko zo malade, mba sezi mutu, liboma sezi mutu. Mon to faza la kana na tort, ayeba likamunde zo yepim somona, ayeba ki likamuta zuye. Koto wana badbara moi libungi, yo za maître spirituel. Au ça ça. Je pense que ba malade wana pe ora liboma, blo muso wana ça ba to ba ya. Bon, tout d'abord na ko expliquer na bande ko na ngai mbasu eza makambo te ke ba bwa ke la kamuto, eza infection mbasu. Ah bon? Eza infection. Pe bocha ngona mutu na bino ke ndenge zawana o mutu soka kufelo baki babete kibota longola philosophie wana existarate mamba lokuta mais tout monde mutu akufa na microbe lelo maître Manix aye pour dévoiler ba secret mbaso za mamba lokuta mais soki mutu par exemple azui mobali na oto mwasi na yo soki vraiment ye ko lukanga to sala e mabe po mwasi ya mutazaka sacré. Tangu deja mobali nazo butaka e yopo lingyo buta e azana droit ya kosala yo mabe wala soko moninga yo toko soko za mwa mobali na ko komise mabele misatu po alapa
wana pena na kopesa ye biloko po alapa bakolanda biso na nzela Star TV na nzela ya YouTube par-ci par-là bokolanda c'est-à-dire Maître Manix alobi soki yonde ozana raison exact que ouais pas problème soki yonde ozana raison n'est-ce pas Maître faut na raison na yo faut na raison po balobi malédiction sans cause voilà soki ozana raison c'est-à-dire que soki ye pas Maître Manix okomona ke likambo nyonso oyo eza nango mposa ekozala résolu na mbala moko. Alors Maître Manix ena bato mosusu babangaka spiritualité bamona lokola soki atie makolo na kati ya ndako ya temple ya magie ya nganga nde babiti so ezaka fe limbo biso babaka soki okoti kuna vino mpe etikali kuna osala te yo otikali kuna toyebaka te mama tokaka de bouche bana tonda okola ti na mvula lelo tozo comprendre te yo za maître spirituel généraliste. Je pense que bato bakolanda biso makambo bange ezati makambo maître zo misa mnoko eza ba vérité oyo zo tana munoko na ye. Si tu veux numéro ko zo mona eza affiché wana nde ya Maître Manix okobenga ye akolimbolela yo ba détail mususu na ba pratique mususu o na biso mo to yeba ezati maître yo limbolela biso na likambo wana ya kokota na temple et puis na ko travailler ba biloko na chukoloba. Bon, kokota na temple bo banga te ndenge bato babangisaka bino to bozolanda na ba film ya Nigeria ndenge bazosala ba pratique moko boye babangisaka bino wana eza film ezaka mise en scène ezaka réalité te eza mamba lokuta et pas Maître Manix biso ezaka nde vérité o bomolanga na ba film wana ezaka makambo lokuta mutu soka ye na kati ya temple aye seke abelaki amoni maladi wana azobika nango te aye na temple po abika donc aye komitikisa vie na ye te aye mpo na azwa solution akende mutu soki azalaki na problème ube mobali na ye moko boye aza na posa ke mobali na ye akobala ye mpo mobali aza mutu likolo akoya oluka Maître Manix akosukola ye mpo azongise na valeur akimwasi pona mobala ya mbangu acha ina valeur pe apese respect apesa ye valeur donc temple ezala ngona conséquence te nde baloba ko mamba liboma o banini te ezala ngo problème te soko ye po ye ko mikanga te po soko lobi ke bon Maître Manix ngana moni na tika na nga otiki voilà. Très bien dit. Je pense que likambo ya envoûtement d'amour pour tout globe parce que zapena fléau moko et kotambola mikili partout. Maître, vous allez maître spirituel. Batba kolanda biso na nzela ya YouTube partout dans le monde. Tout le monde toyeba. Les Cambouanais ya randeni parce que toka que non ceux qui mobali ya kangi mwasi na ye est-ce que d'abord ils arana ma bête malamu tozala ma bête ko sécuriser bolingo na yo parce que c'est une vraie valeur na ngoto yeba ezalaka ma bête eza malamu poto kota siko na mboko ya likambo ya sorcellerie ou envoûtement d'amour pour zapper maman likambo ezimi société. Bon, normalement nzambe nenga sala biso mibali eza na jeune moko bo esala biso tozala ba infidèle eza jeune eza na ko jeune moko voilà yango ne sala ke okokoza na mwasi na yo obaye okoboluka bagu mususu wana eza na bonzambe mais sikoyo pa Maître Manix soko obengi ngobite na lingi papa mutu na ye eza ya kokita zaka nanga ngana ko contredire jeune wana ozana capacité à contredire jeune wana voilà que na place mobile nous à l'infidèle à cause de son infidélité à kotika la kana yo moko akota libanda te akota isu libanda te donc eza bien au sécuriser mobile na yo et pas Maître Manix eza ndenge moko na mwana mobile à sécuriser moi si na po soko za na moi si ya kano papa oza na batatation toi leko na ngoya ko ozwa donc ta ke donné oye pas Maître Manix na bombi atikali ayo amona esu mibali musu te yo pe mobali ndenge moko mwasi pe ndenge moko azana inconvénient au moins retour moko eloko te ba makam et pas Maître Manix makamane za akute eloko te eloko amike loka suki. Voilà, très bien dit. Je pense que beaucoup l'ont biso bipai bozwami bandeko babolandi ça bandeko babolanda biso nzela ya singa nzela en ligne YouTube na la Star TV et Maître Manix. Siko aspect wana to lobeli yango. Bon,
les Kambousikou, il y a des liens, tout cas, qui est mon tosso, quand il y a des liens, à quoi évoluer facilement, tes familles, Kangaye, non, souvent, non, Kobalobara, Nemabe, ceux qui ont coach place, Moro, Bongate, famille, Babongate. Est-ce que il y a probabilité, il y a Koko taper en contact, n'a pas ancien, très bas famille, on a désactivé ma Kambouana, tout ce qui est Kawana, pendant les impossibles, à jouer quelque chose à l'angle pour ça. Bon, Maître Manix, Azana ba poudre de purification, Azana ba poudre, oh, kataka ba lien, oh, famille na biso babala kate, oh, banoko na biso baloba boye, soko ye pa Maître Manix, na butu, na omo na bango. Na kosola na bango, et puis na sola na bango na revolver na nga na maboko. Ache mutu makasi na bomi embala moko na kota na maweza te surtout po na bien na yo na koboma noko na yo po na bolamu na yo po yo ya awa na mokili po na kotika baninga na yo te po ani baninga ba osomba bandako yo zaka na via bongo fo mi tunati donc na royaume obiso to otikala nango po kala trote mo ezotumba batu nyonso oya Maître Manix akolakisa secret ye pa kozika. Siko biso nde to otikala nde moi wane etumba batu nyonso biso batu toyebi makambu to kotikala nde to continuer siko na terre malam. Très bien dit, je pense que lentement sûrement vers la fin déjà de cette émission tu chuter la première partie, tu chat deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, bah temps fort pour comprendre les grandeurs. Tu bien numéro à Maître Manix yango wana, je pense que on va le répéter encore mais les a déjà affiché wana pour benga au poser problème il y a azawa yemoko le cas par intermédiaire au poser problème il y a modèle nyonso expliquer que ezala ngoma bete ko ya ko résoudre problème na yo na ndenge Maître Manix à cœur ouvert s'il faut te dire un message na ba nyonso ba ko landa biso libanda mboka pi awa un message très profond na ba ko souffrir na ba na posa lisungi ba ko banga ko ya longola ba mo bobangi et puis moi message ya suka la bande biso bon message na ngana nous a pona ba africain boza na poto kuna misala nini bozo sala na poto kuna eloko ezate yozo mwana mundele moyibi ponga benga mundele moyibi miyibi wana bazoya awa na continent biso kozwa tala ba milliard eloko eza kuna te o Europe eloko te baba to passe mais lokola baza miyibi oyebi moyibi azaka na ba richesse ebele po baza miyibi mais so bache bango na droit na bango boye vraiment ke balongola ki moyibi na bango to tia justice mundele akoya konikela nga bilamba po nga na mona bango ba eloko te bana poto boya bofuta bie yaka awa na ngiringiri na komi na ngiringiri yaka kokuta na ngai obanda kotonga bandako bambongo misala ozolalaka na bakaniveau na mwa bastudio mike awa na Congo toza très bien bozonga mboka boya na porte-monnaie Maître Manix akopesa yo akosunga yo bandozwa mbongo ya bien chaque jour ekosala yo bokola bana no malamu otonga bandaku yaka soko za na difficulté ya mobali na yo to ya mwasi na yo yaka ba papa o bazana ba faiblesse sexuelle donc yo penza okoka vraiment suko sepelisa molongani te donc dans 3 jours maman bandi ko kimambetu j'étais Maître Manix asalaka nyoso naza sans frontières donc nazobenga ba africain boya na Congo précisément na Kinshasa na commune na Ngiringiri Maître Manix ayebani okoya na kopesa yo eloko nyoso za nango posa pona vie na yo kolongola eloko te. Sans doute, je pense que vous comprenez des grandeurs et des profondeurs. Il y a la spiritualité, il y a Internet. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était le tour de Maître Manix, autrement dit, Maître Chaka, Maître Ali Fantôme. À l'objet, nous se s'offre rien. À expliquer bien la réalité, donc, il y a Sony Pesate. On a un souci, appelez le numéro, tu peux répéter parce que les capteurs. Oui, le numéro, c'est plus 243 85 32 24 516 ou bien au bengi numéro wana directement aux Maître Manix yemoko au secrétaire nangate au bureau nangate yemoko en personne au solo linanga poser nga ba question nyonso za nango posa pona mokili le monde entier o makambo ba planète o makambo ya ba moto mopepe mabele pe mai
o makambu nyonso yo lingi oyeba po na vie na yo na koyebisa o na ndenge ya butu pe na ndenge ya moi po ozwa boyebi omona valeur no africain ke oza danger koleka mundele. Voilà. Totonji botonji mwana mboka maître Manix, merci mingi ndenge ndimaka invitation na biso. Merci. Remercie mingi. Tika longo nyazo na pa bino ami fidèle internaute et pa bolandi biso na nzela Star TV, na nzela YouTube. Merci à Chanel, merci à Joël Mola, Ismaël Nsima ya Mondele, merci à vous également bandeko. Tukutana bino mikolo pour un numéro mosusu maître Manix azali très disposé pour na corriger des problèmes ya moto nyonso. À distance peut ça la maka maître. Attends à distance. Donc mutako ya pété à tindi à distance. To bengani na ekaka tozi ba coordonnées na sele musala na ye po tozana ba esprit o to bengi bango ba transporteur baza ba camionneur na spiritualité to bengi bango ba ange gardien baza na ba déplacement local à rayon du soleil. Donc na minute a combien pas na osiko zali. Aselo makambu azongi na temple. Merci beaucoup, Maloba Mboka Wabino. À vous le clavier, Ndega Tomesana Roloba. Donc, Totombelbino, bon dimanche, Paï Bozali, Tokutani Namikolo Mikoya. Au revoir.